ata malgré kotanga malonga eza te ka ndenge wana possibilité toza nango te me amata na ye akoki kokota na ndako ya libala nga age oyo te mobali na nga andimaki te alakisaki bolingo ndenge alingi ngai abanda sikoyo kobundisa bapara na ye soki nabali mwana mwasi wana te kisoda oyo boboyaka wana nakokota na kisoda nakoboma bino fami mobili wana fami na bino fami na bango ok nasali inane nabotaki te ye moko wana bandi oyo balukelanga kobeta nga na nzela kosala ngai ya mabe o bozobota te oyeka mpona kovanda bobotaka te nde bapara na ngai bakokilo na ngai ndenge balengaki ngai bamoni ngaki nazaka mwana moke bayebisi eke te makila na yo na ya ye nanu esangani te zala na kimia kokoko bali wana ntango tokoti tovandi babali opeseka baconseil abetanga mama na nga asilikanga abetanga nakufaka na kokufa na libala wana ekotindelanga mpo kuna mpe ndako oyo tobanda kofutelanga mpe nakokaki te tolaleli 40 esili babimisi biso na ndako wana na Lubumbashi kana Lubumbashi kuna ye mpe mobali kimia eza te kofingafinga nga kaka ntango namoni bongo nde naye kobenga bamama na ye ata kopema na ndeko na bango mwana na bango ya suka te akenda na ye kopema aza mpe mwana bato afanda na ye nde yango wana bandeko kotikalaka na pasi wana nde na ye komitrouve kaka na bisika nakendaki koluka mosala akeye kobima na ngai koviolenga kopesanga zembi yawo mosusu wana oyo donc mobali ana alobi afa peso mosala loba mwa bien mpona comprendre wana azwa mosala ifale to bima na ye ale natikala neti mwasi na ye ya kokoka tiko kosunga nga na makambo nyonso oyo esengeli oyo basungaka mwasi nde boye komona lisusu na ye kokota lisusu mwana wana ifalenga mpe natanga namonana mpe lokwa bato mosusu okuta moto mosusu aza depute eza nde mpo na klase makasi vi na biso ezaka ya pasi toza na eloko te ya koloba nani na lisungi na ntanga klase na esika tofanda na kimia tokomika bato kaya koyengayenga boye nga naza na posa nde natanga klase esalanga pasi na motema esalanga susi mpa natanga klase na ngai nasilisa nga mpe namonana mpe lokwa na kati ya bato yaya ça va là de voyage, nous sommes les champions. Global Service Patrick, une agence de voyage et services. Un cadre sécurisé avec un personnel qualifié et expérimenté. Nous offrons un service de qualité. Nos services, vente de billets, assurance voyage, facilitation visa, réservation hôtel et billets, service d'accueil aéroport, conception et impression de cartes, installation de systèmes vidéosurveillance. Nous lançons une promotion de visa Mikili pour Bino. L'avantage avec nous, vous payerez après l'obtention du visa. Nous sommes à la nouvelle galerie présidentielle, 16e niveau, local C. Pour tout contact, plus 243 82 86 87 764 89 85 98 787. Pour
une amélioration de la santé mentale. Esquivez le cumul du stress et le crise. Voici pour vous un endroit chimique pour un repos rêvé. Flat Hotel Alpha. Flat Hotel Alpha dispose pour vous des chambres de confort à partir de $15. Appartement une chambre et salon à $35. Appartement des chambres et salon à partir de $50. Flat Hotel Alpha à Kinshasa, numéro 19 sur la rue de Kingabois, commis de Nguringiri, référence Elengesa Khartoum. Téléphone plus 243 81 96 18 530 85 83 37 987. Appel ou WhatsApp plus 243 81 04 37 139. Email alphadiblin@yahoo.fr. Hôtel Alpha, chez nous, le client est roi. Très heureuse de se retrouver encore une fois. Un grand merci à tous les téléspectateurs qui nous suivent à partir des 3W. Là, je vois Chebisso Télévision. Faire plaisir, c'est mon devoir. Mon devoir, c'est de vous faire plaisir. Étant donné la présentatrice de cette émission, bravo Josie, bravo Josie. Cette émission a pour but de réconcilier les hommes avec Jésus-Christ de Nazareth. Bozo mona bande konabiso, bozo mona batutu ba konanda biso awa masole kosala pasito kolela. Esengi na biso to mita la biskani to bebisaki, biskani to yinaki, biskani to bwakaki, to tangisaki makila kote nini o esenge na biso to confesser, esenge na biso to renoncer, esenge na biso to lukanzela ensemble parce que Christ revient bientôt. Moi je me pose tant de questions, des fois je dis tant to lobaka Yesu Christ azoya, Christ asa ya déjà na bomo na biso. Tant to zoloba Christ azoya tozo bosa na kufa, kufa eza liboso na biso, e na sima na biso, eza zinga zinga, eza pembe na biso, to kanisa lobi na biso après liwa. Et Seigneur na biso to bongisa na Yesu Christ Masia. Voilà, merci beaucoup. Un grand merci na équipe technique Momba Chebisso Télévision. Là je vois Eli Elias. Merci beaucoup à vous. Merci à Delige Monsolon, Momsa Kitoko Bozo Saela Bisso, pourquoi pas à Papa Chic, Moukadi, et pourquoi pas un grand merci à Maman Lydie, pourquoi pas la bande de connus, surtout au Bazota la biso un peu partout dans le monde, Zambelanga, Azangateko, Pambolabino. En tout cas, je dis à ma soeur bon séjour là où tu es na États-Unis. En tout cas, maman, ma soeur bien-aimée, Fatima Zota. En tout cas, bon séjour à vous. En tout cas, bon séjour. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu plutôt bénisse tout le monde au Bazolanda biso. On se net moment bato bazo benga bato bazana soucia. Bravo Jésus. Oui, bravo Jésus ezaliwana olingi okoma membre ya bravo Jésus. Baka ezali ebele o tozoluka kosala ba production ya Bravo Jésus, comme membre à Bravo Jésus, et cause à la malade, $10 na yo, c'est déjà 44 quelque chose de personnes comme ça. Bobengi numéro ya Papa Chika, cause à te koko tabino na katia membre ya Bravo Jésus, ba produit na biso le kana. Ah ouais, un grand merci à maman chez la Mwanda. Merci beaucoup au soutenir orphelinat à maman chez la Mwanda. Un grand merci aussi na bandeko o zali na poso koma kolo pangu. Maman exauce patience azaliwana ba parcelle les anabi bois ba publicité na biso le kanaka bobengi ba ko diriger bino bisika esengeli ba diriger bino pona komona ba terrain. Voilà, merci beaucoup bandeko batala biso na Kinshasa bobenga biso un peu partout dans le monde. En tout cas bo soutenir émission la bino Bravo Jésus et cause à la malamu mingi. Pourquoi pas les âmes qui pleurent. Oui, ils ont quand même la maman où tu n'as pas Thomas, la papa chic, une équipe Mobimba Chebisso Télévision, les âmes qui pleurent, tous en besoin d'abino, tous en a besoin vraiment de soutien d'abino. En tout cas, nous comme membre vraiment quoi y a les âmes qui pleurent, partenaires, oye, tous en maramo belé, to relobé la peau d'abord fêlé, n'engeni toko ko promouvoir ba talent wana, n'engeni toko sala bana biso lobby ba comme meilleur, ba bikape n'enge bana otoko boko la nandaku, bazali et cause la mala en mingi. Nasa na maman nanga awa otoromeka kosola na ye maman na pesi mbote boni Malamu okoloba moi o matisi voli moi muke naza malamu oza malamu babengi ona kombo nani kombo na ngai Ngalula Mimi Ngalula Mimi oza muluba
naza moluba. Bopesa mbote ndeni betwabu. Betwabu weto. Ah, betwabu weto. Pesa no bandeko ba Olanda wana chiluba mbote. Jimpesha bana betu. Moi muchuluba weto. Weto. Wow. Bazon sani. Weto. Weto. Ah, voilà. Merci beaucoup. Au priaka. Na priaka. Toro sambela vato bano solo. Na koto ko sambela. OK. Nakamba. OK. Merci. To prier, to sambeli, nzambe tata, to tiki moma ona saloboko na yo, tika ete monso tozo sola. Nande kona biso lokumo ezonga kaka epai na yo papa, tika ete bandeko bazotala biso opambola, obikisa, okangola, po yo nde yebi mitema ya moko na moko ba problème ba situation, tika ete mboka ya Congo kimia ebila na République démocratique du Congo. Amen. Amen. Oui, olobi maman ngalula. OK. Na chiluba ezalaka ngalula. Ngalula. Ah, voilà. On atanga pe na ngalula moko azasko na Paris na pesi mbote soko ya mbangai. Maman ni ne memio awa na émission na biso. OK. Nazo pesa o merci. Ona opesa nzela ko loba likambo ekomisinga awa. Naza muntu oyo nakoli na pasi wana pe esuki te eza kaka mpona nini eloko ekomisinga epa na bino awa pasi eleki ngai naza muntu oyo papa akufa Maïti moi voir ouais le bon moment casse na bi koza na pasi même on maïti moi voir mais nazo matisa voix mais nakoma na pema na ngai ekoma pasi ba makanisa ko raisonner mingi ona pema bien eza pasi. OK. Ata na butu boye pona lala pongi boye okozala okangi misu mais pongi eza te omoni misu eza ya kokanga mais ozo mona neti eza ya kofungama. OK. Tango na moni bongo na kokanisa pongi eza te nazotala pe bana nazotala pe vi naza pe mwasi naza na posa ya nyonso oyo basi mosusu bazosala naza na posa ya ke nga pe namona na neti muntu na kati ya bato nzoto ezosila ngai nazokonda tentire ezobeba nazalaka pe boye te bao bayebi nga pe bawo pe bakozala bayebi ngai o bawo bayebi nga te me te yango wana eloko ekomisinga awa eza pasi eleki ngai. OK. Ya liboso nazopesa nzambe merci ye moto afongoli nzela oyo po akomisa nga awa po nayebaki te ndenge pe nga naye komitrouve awa naza na muntu oyo asalaka awa te oyo abendi nga awa te naza na famille moko te oyo aponangaki te nasalaka kuna yaka tokende po ozwa bozwi te ye moko muntu afongolaki nzela po akutisa nga na muntu akomisinga awa nde nazopesa merci liboso nzambe. OK. Eloko ekomisinga awa ngai papa nanga akufa. Tango papa akufa natikala na mama nanga famille ya papa ebotolaka biloko nyonso ya ndeko na bango totikali na bandeko na ngai o balandi nga nazanga moko te tonyokami makasi na mama na ngai tokoli na famille ya bamama otango mama papa akufa mama pe batika ye pe atali kaka akosondola bana te nde amemi biso ti na famille na bango na famille wana tokolika bongo tokanisi ata tango biso pe tokokola changement ekomona nazangi moye pe natanga po possibilité ezalaki te ezalaki kana ke na classe nakotanga ata 1 mois po ke ebandeli babenganaka te tango bokokoma kaka na tour ya kobengana mpona minerval ezangi okei ofandi na se
mwa mosusu ozongeli lisusu bakofuta ata ndambu obandi lisusu mena inane wana nakotanga ata demo 3 mois mbula wana eleki kaka nazongeli lisusu kaka meme ka ekolo wana kaka bongo tina ndenge nakomi na niveau ya 13 ans nakomi na age ya 13 ans naye kobala te yo loba na otika e naye kobala viens kutana sikoyo na mobali nanga donc papa tanga akufi atikaki na 13 ans papa akufi atika biso bana mike tolandani yo komande na 13 ans ok siko ti ndenge totikali mama azobunda kaka kolia mais malgré kote ya kotanga ezalaki mwa possibilité ezalaki te abanda kobunda ata mwa matembele monana me tomata kaka tina ndenge nakomi niveau ya komata ntango na mati abandi kaka kodéranger nga kaka kodéranger kaka nde naye kokutana na papa bana nanga oyo wana na 13 ans nazalaki soki na ba 12 ans nanu nakomisaki 13 ans juste te ok tokutanaki na zwaye bobi mana libanda mama loba obongo okota tokutani na papa bana nanga banoko na ngai babanda koboya te aza mwana moke ata malgré kotanga malonga eza te ka ndenge wana possibilité toza nango te me amata na ye akoki kokota na ndako ya libala age oyo te mobali nanga andimaki te alakisaki bolingo ndenge alingi ngai abanda sikoyo kobundisa bapara na ye soki nabali mwana mwasi wana te kisoda oyo boboyaka wana nakokota na kisoda nakoboma bino fami mobimba wana fami na bino fami na bango ok nde papa na ye alobi te kasi mwasi oyo olingi kobala bango na banoko na ye bazoloba aza mwana moke okoluka mwasi mosusu alobi jamais babanda koya na bataba na bango ya libala wana bazoya nango na butu na tongo banoko bakeye kozongisa ti na ndenge banoko balembi naye kokende libala wana na age ya 13 ans ntango nakomi kuna nasali inane nabotaki te ye moko wana bandi obalukelanga kobetanga na nzela kosala ngai ya mabe ozobota te oyeka mpona kovanda bobotaka te nde bapara na ngai babokilo na ngai ndenge balingaki ngai bamoni ngaki nazaka mwana moke bayebisi eke te makila na yo na ya ye nanu esangani te zala na kimia bokobota nanga mpe na banda kosambela mpe makasi ata bato bayebi ngai soki bamoni nga bayebi nazalaki mpe intercesseur nazalaki mpe partenaire nazalaki mpe choriste na banda koyemba nayembaka mpe makasi ndenge nafandi boye sikoyo mobali wana ntango tokoti tovandi babandi opeseka baconseil abetanga mama na ngai asilikanga abetanga nakufaka na kokufa na libala wana nga moko na banda kosipote ke ngai nayembelaka nzambe nakoki kokota awa te soki ke nzambe ye moko moto alobi ke mwasi na mobali soki basangani bakobota ngai atake libala oyo elingi ekufa libala oyo ekokufa te ngai ata mwana moko natiki ye te ngai nabanda koboya koboma libala wana abanda kosala ngai ozobota ngai nakangamaki kaka nabandaka kobondela ti nzambe aye kosala na babokilo na ngai lokola balingaki ngai babandaka komaîtrize ye bazopesa conseil so namoni kuna eyindeli ngai epa na ngai naye epa bokilo na ngai nalali kuna kavika bongo nde nabandi kobota siko kobota nabandi kobotaka bana basi wana balandani nalandisi bango ndenge baza ntango nabandi kobota lisusu nabandi kobotaka basi wana nabandi lisusu na ngai obandi obotaka basi oboteli ngai héritier te boye na boye aye kosilika alongwe akendaki Lubumbashi
Ok. atiki ngai na ndako ya bokilo na ngai ya mwasi. Lokola bokilo na ngai banda kosala na bande olanda ye tozokende na ye nazoteka kaka nazoluka kaka moyen na lesa bana nde na ye kosala effort na banda koyoka kaka esango mobali na aza na mbongo kuna azokota na banganda azokangisa yango bato bazomela masanga azofuta mbongo bato bazosomba te nde nga moko na ye kosala effort na mifoteli transport na bana nalandi mobali na nga na Lubumbashi. Wana bino bozali na mboka nini? Na Mbujimai. Na Mbujimai. Ok. Mama nalingaka koloba yango te. Lokola Nzambe asalike naleka boye mpo naloba yango fale naloba kaka me ntango nabandaka koloba yango esukisaka nga motema te loba mpo bandeko baotala yo baleka kosunga yo pasi makasi. Ntango nakomi na Lubumbashi na bana na nga nakuti ye mpe mosala ebeba ye esila wana mama na nga ntango nga mpe nakei Lubumbashi ye mpe babengisaki ye pa kamaradi na ye awa na Kinshasa. Ntango aye pa kamaradi na ye nga mpe nazalaki kuna na bandaka kobenga ye nazolakisa ye ndenge naovivre kuna nazobengaka nde ye mpe ayebisi kamaradi na ye na ndeko na bango moko ya fami bango balukiluki basangisi mwa mbongo aye kotindela nga mpo kuna mpe ndako oyo tobanda kofutela nga mpe nakokaki te tolaleli 40 esili babimisi biso na ndako wana na Lubumbashi. Na Lubumbashi kuna ye mpe mobali kimi eza te kofingafinga nga kaka ntango namoni bongo nde naye kobenga bamama naye ata kopema na ndeko na bango mwana na bango ya suka alobi te akenda na ye kopema aza mpe mwana bato afanda na ye so bomoni aye oyo bayeka bien nde na ye koya na ngai na fandi mosala mpe ya malonga ezalaki te kaka kobundabunda na bana nde omoni ti lelo nazokoka te nde bomoni bandeko na ngai eloko esali nga nakutana na bino nabelisaki mwana na ngai. Olobi tango pasi eleki oyaki Lubumbashi après? Ok tango pasi eleki alongwe na Lubumbashi na ye boye koya na ye ayebaki ke naza na zembi te po ye kuna alobaki ke nabotika basi ntango na ye koya na zembi wana nayebaki ke naza na zembi te ntango na ye koyeba ntango tokabwani kuna nakomi awa nabengi ye alobi ke makambo wana nayebi yango te nde natikali kaka tina ndenge naboti na ndenge nasilisi kobota tina ndenge nafandi kaka na bandi oluka ata misala mwana ngo oyo oyaki na ye na Lubumbashi wapi ye oyo boti na Kinshasa yeyo oyo nde naboti na Kinshasa nde oyaki na zembi kasi ando oluka mwa mobali obengaki ye te alobi ke wana eza lokuta ozokosa nde yango wana bandeko kotikalaka na pasi wana nde naye komitrouve kaka na bisika nakendaki koluka mosala akeye kobima na ngai koviolenga kopesa nga zembi yawo mosusu wana oyo po ntango naboti wana natikali lisusu kaka muntu akolobela nga azalaki te muntu akosunga nga azalaki te nga moko kaka nde na makambo wana na charge nyonso na motu na nga moko nde naye kotikala kaka koluka kaka mosala obanda oluka mosala wapi kote nini ata koluka mosala naoyebisa ata bato naoluka mosala naotambola kaka naoluka ata mosala na mapango ya bato naoluka mosala ata ya konika bilamba ata ya kosala ata na bandako
ti na banda kozwa mosala te ekozala oyebisi kaka motu okende oya mokolo tela oye kaka okende tokobenga yo okende kabo na yo komitrouve kaka na motu mosusu ifale kaka tosala kaka mpona sunga yo kaka vie ekochange. Nde boye komona mwana mosusu oyo naza na ye kaka lisusu awa. Donc mobala na lobi ava peso musala loba moi bien pour na comprendre. Avant nazwa musala il fallait to bima na ye. Fallait na tikala même net mwasi na ye ya kokoka tiko kosunga nga na makambo nyonso oyo esengeli oyo basungaka mwasi. Nde boye komona lisusu na ye kobota lisusu mwana wana. Papa mwana mwaza wapi? Aza lisusu te amona na ape lisusu te na yeba ape lisusu sikaza. Ezalaki ka mokolo moko to libala penda? Te, ezalaki ka mokolo moko wana. Lokola na yebaki pe te kolandelaka bani. Na ndenge pe mokongo na ngai ezalaka nyima bati babekila koetuni nyima. Mokongo ya pete soki osali kaka mbala moko okomona ata boye ozwi zemi mbala moko. Nde yango wana nde likambo ekomisi ngai epa na bino bandeko na ngai. Naza na makoki te ezala na nsima ezala liboso ezala mopanzi ndenge nafandi boye nde mobimba na ngai. Nayebi ke lobi na ngai eza nini lelo na ngai eza nini te lelo nakolala nakolamuka ndenge nini te naza ka boye esika nyonso pongi ekozwela ngai nakolala na ngai na bana. Na minute oyo esika tozali oyo mama na ngai aza oyo bapesi ye mwa place oyo bapesi ye nakoloba ata naza na bandeko na ngai awa naza na basali ya Nzambe soki bondimi ke bakenda ata kovisite bisika oyo nazolala na mama na ngai nde bokondimela ngai ke eza ya solo nde bokomona ke te ekobonga pe bongo te. Nde yango wana naye kosenga lisungi bosunga ngai. Okomaki ya ndenge nini oyebaki biso ndenge nini biso chez biso Bravo Jésus oyebaki biso ndenge nini? Bandeko na ngai nakomi awa eloko ekomisi nga awa eza nakutani na ndeko na biso mama Pasteur mama Witi mama Witi nayebaki na ye te nakutanaki na ye ka le même jour wana na nzela banda kobelisa mwana azobela makasi nazalaki na makoki te. En matière de voyage, nous sommes les champions. Global Service Patrick, une agence de voyage et services. Un cadre sécurisé avec un personnel qualifié et expérimenté. Nous offrons un service de qualité. Nos services, vente de billets, assurance voyage, facilitation visa, réservation hôtel et billets, service d'accueil aéroport, conception et impression de cartes, installation de systèmes vidéosurveillance. Nous lançons une promotion de visa Mikili Pona Bino. L'avantage avec nous, vous payerez après l'obtention du visa. Nous sommes à la nouvelle galerie présidentielle, 16e niveau, local C. Pour tout contact, plus 243 82 86 87 764 89 85 98 787. Shalom, shalom peuple de Dieu de partout où vous êtes, au nom de Jésus-Christ. Bonjour, bonsoir. La parole de Dieu nous dit ceci dans Jacques 1, 27. La religion pure et sans tache consiste à visiter le veuve et les orphelins dans leurs afflictions. Yango ememi biso katina o esika. Ngonga yango, ta ya malamu yango.
$1 na yo, $5 na yo, ekolesa bana ticket, ekosombela bango jus. Tolingi to fete na bana ticket. Maman, erozo bongisa lamba, erozo bongisa lipapa, erozo bongisa loso pour la fin de l'année oyo. Non, les a fait ya bana. Tozana bana ticket, $1 na yo, $5 na yo, $10, pourquoi pas plus. Ekosombela bana wana mwa sandal, ekosombela bana wana mwa soso, bako fete longo, toko fete na bango, toko tisanzambe nyongo. Parce que le biaza papa ya borfelin. Biso toza bana ya nzambe. Tant toko soutenir bana wana, tozo ko tsanzambe nyongo. Bano bazana ba papa te, bazana ba mama te. Biso nde ba papa na bango, biso nde ba mama na bango, ba yaya na bango. Parce que le Seigneur déclare qu'il est le père des orphelins. Et nous sommes les enfants de Dieu. Donc ces enfants-là sont nos sœurs, nos petites sœurs, nos petits frères et nos enfants. Bengi batu nyonso ya motema malamu bana nzambe bisika boza bano balia bano basepela na fin de l'année awa bano bamela mwa jus bakopambola nzambe pona bino oyo ezali coordinatrice ya fondation Sheila Mwanda nde na yo pre na bino kobondela bino pona tosunga bana wana basepela nzambe pa kosepela na biso. Merci beaucoup. Pe lokwa batu mususu okuta mutu mususu aza député eza nde po na classe nga pe ebunga tosouffrir makasi nga na mama na ngai tosouffrir makasi vi na biso ezaka ya pasi tozana eloko te ya koloba nandina lisungi na ntanga klasi na esika tofanda na kimia tokomeka batuka ya koyengayenga boye nga naza na posa nde natanga klasi na ngai na si mpe na reta mpe ya klasi baninga baotanga natanga nde bango batanga na fanda na ndako esalanga mpasi na motema esalanga susi fa natanga klasi na ngai na silisa nga mpe namonana mpe lokwa na kati ya bato. Yaya, ça va. Merci beaucoup. Je pense que tu as déjà assez tout dit. Yaya Koto Pazolela, c'est très difficile, très compliqué. C'est la toute première fois. Na koki ko résister devant les enfants comme ça fait très mal. Na kosenga na bandeko bazota la biso, en tout cas bo soutenir maman la biso. Oh là là. Na osenga bandeko bazota la biso, bo soutenir maman la biso. Na kutane na maman la biso depuis semaine passée. Je crois c'était un mercredi il y a semaine passée. Nazo bima na veni bisika papa zalaka na ki kota la papa ko bima nanga rapidement. Na kanga ikutu na oto sa prière na bon sa fula na monika maman telemi. Maman s'il vous plaît ndeko nanga mwasi toko solo la. Na ebisie OK na bandi koyoka e mama bandi kolela azana mwana hôpital mwana ni bo sakine na hôpital oyo to osimi na maboko. Oyo ya mwasi. Voilà, aïsinga mwana za na hôpital asili makila yo boyebi hôpital na biso lelo esa lokwa na potote esa lokwa na ba Afrique mususu ya ba pays mususu Afrique te avant basimba mwana esengeli mbongo asimba kika 5000 francs na maboko si je me souviens alobi na sengi ka bande na zo senga boye mais ba sengi nga imbongo na futa mwana na hôpital ngape nazaki pressé ko bima ko kende kilt na bi na ye en tout cas muke na sanango on a ko pesa yo siko yango yo ke no futa na hôpital ba traiter mwana na lakisi lopangu ya papa na biso na lobi nga na vandaka awa papa na nga za awa soki oye otuni kaka mama weti bakobenga ngai lokola pe église ezalaka akambaka ba mama to kambaka ba mama na mama anjo alekana awa saki témoignage samedi to fandi na moni ayekoya na bon loko ezaki journée ya culte samedi to zala na moi repos ana chebiso nde na bisaki ete to sala rendez-vous mukolo ekoya obongo oya na lobaki na ebongo pona nini pona yebike bandeko na nga boza motema malamu boza na motema ya kosunga bobenga mapona lisungi nga moko loboko moko na bana tale belé
o nazo sunga tala famille boy 5 na mama 6 na mama aboti veuve passe eleki donc yango moni na baki na mama yaka bandeko ba komona moi 100 francs 200 francs 300 francs $300 $100 $10 $5 oh nyonso nzamba otia na motema na asira za mwasi makasi so to lukeli bango ndako ya malamu to lukeli mbongo ya commerce tozo landela e suivi akozanga te kobokola bana o pour que bana o bazonga classe ya yo kombono na pour que to silisa kombono na Laetitia oza ajini aza ajini maman 10 ans ok. D'accord. Voilà, merci beaucoup. Wana Laetitia, ba o basa mike, moi to tia bango micro ezate. Bosunga mama na biso. Lilobani na suko ko ekoloba. Loloba nini? No loba na bandeko na ngai ke nazoluka lisungi. Na mimoni ke nakomi na suka. Po mutu akoma kaka na suka. Na sipote kaka na force na ngamo na liboko na ngamoko na moni ezo simba te nazo kokate de yangwana na sengi lisungi epa bandeko na nga na molimo mosantu epa bandeko na nga na nzoto epa bapara neti ngai baboti neti ngai basunganga OK nde kichinji ndomba koko jinge bakoko jambu luisha ijukoko kwa kusunga kubana banyi kwambulisha ko kubana banyi mbabalekela kujitato abu katuba chukato njinga yanyi mujuchi sansemu chena ngumba nato bangambulisha ko kubana banyi balonga bayeta ko kumwaba wa kusomba ni muleji wanyu mundela kwanyi ni mwambulisha kaji kubyanza kwanyi chena ni chakumwambulisha to ajuji ukaulala ninzala ukenga kana nisama kumoi kaji chinyi cha kumwenzela to mwaluka inji ndomba jambuluisha OK waninu ngambuluisha koko zambi wa mujulu nanu kwachisha nanu hinga jila byabunyi nanu ambuluisha yenu kuichila kujambulisha dinu ambuluisha hanyi. D'accord. Merci beaucoup. Nzamba ozanga te kopambola bandeko nyonso to ba ko soutenir mama na biso ngalula kalenga ngalula mimi ba ozanga te kopambola ye en tout cas bobenga je pense que la soleil maman mimi kolia kuteza te pas ses aza téléphone te je pense que de notre mieux bongi bosunga maman bobengi biso bobengi papa chic papa Thomas papa Eli tout le monde il y a chez biso télévision bobengi biso je pense en attendant on doit d'abord chercher un numéro de téléphone pour ngamo penanu na yebi bisika il faut na benga na koma bisika zo vanda wana il faut to lukeye no téléphone ata o ya biso ya normal ata téléphone ya normal pour toza na facilité ya kozwaye au cas où toza na besoin ya kosalele wenze ya kosunga na mwa muke otoza na ngona chez biso et permettre biso tozwa na téléphone pour to ebika olobe na ngoza wapi na badara na badara côté ya Air Force men côté ya Mbulambe mais côté wana bato ya côté na bino bayebaka kuna te na Mbulambemba côté ya okitina Air Force okitina Air Force okoti kuna na badara donc côté cassette bazo benga soki cassette mais na carrière côté ya carrière je pense j'ai compris faut les carrière au bando kitakuna ba côté ba terrain hein, je crois on dirait to stocké na la papa Thomas côté la terrain mo kuna c'est très loin. Très loin, très loin. Nzambe nanga sanga te kopambola bino ya Laetitia otanga tselika na nzambe. Ya yo kombo nani? Josué. Ah, otanga ya Josué. Bon, moi makasi yo kombo nani? Ye kombo nani? Beati. Voilà, maman na biso asengi lisungi. Toya na lisungi ekozala malamu mingi nzambe nanga ozanga te kopambola bino soki yeso azongi te nga na bino tokutani mbala sima mama ngalula courage tseliki apa nzambe nga na yebi ke nzambe aza capable ya pouvoir oyo bana ne bazosenga ye que Dieu nous bénisse. Merci. MK au Pacifique Prestation de Services, SU, LDA. Une entreprise centrée sur l'apport de solutions d'excellence sur le marché national et international.
avec une connaissance et une expérience approfondie dans le secteur de importer, exporter, transport international des marchandises. Notre équipe hautement qualifiée et spécialisée est prête à relever les défis inhérents au commerce mondial, en cherchant toujours à dépasser les attentes de nos clients. Nous travaillons sans relâche pour garantir que chaque étape du processus soit exécutée avec maîtrise. De la collecte des produits à la livraison finale partout dans le monde, à des prix abordables. Nous nous engageons à entretenir des relations solides avec nos partenaires, basées sur la transparence et le professionnalisme. Construire des partenariats solides, bénéfiques à toutes les parties impliquées, du monde à l'Angola, de l'Angola à la République démocratique du Congo. GPS, Marshall Bros Tito N90 à Andar Miramar. Explorez l'inspirant avec notre carnet de notes bibliques. Disponible dès maintenant sur lulu.com. Prêt à plonger dans une expérience d'inspiration quotidienne tirée des Saintes Écritures? Notre carnet de notes, orné de versets bibliques édifiants sur chaque page, est l'ami idéal pour accompagner votre parcours spirituel. Découvrez des versets soigneusement sélectionnés pour vous guider et vous inspirer chaque jour. Façonné avec précision et conçu pour résister à l'épreuve du temps, ce carnet de notes est un témoignage de durabilité et de style. Que vous preniez des notes, réfléchissiez ou méditiez, ce carnet s'adapte à votre démarche spirituelle. Avec sa couverture élégante et son design bien pensé, il transcende le simple carnet pour devenir un objet de beauté spirituelle. Commandez votre carnet de notes avec versets bibliques sur lulu.com et embrassez une vie où la spiritualité et l'inspiration se rencontrent. Ne manquez pas l'occasion de posséder un carnet qui transforme chaque page en une source d'élévation spirituelle. Commandez maintenant et laissez la sagesse des Écritures illuminer votre parcours. Allez sur la page dont le lien vous est présenté et laissez-vous guider par la sagesse avec notre carnet de notes bibliques sur lulu.com. Pour la version anglaise, trouvez le lien juste à côté. Il y a aussi une autre version de carnet de notes avec mots et citations motivants conçus en français et en anglais que voici avec leur lien. Profitez-en. Que Dieu vous bénisse.